RDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo. CPLAS na CPLAS, nenga mesana. Boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye. Kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45 Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à l'indice à régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort, pour ne pas voler sur Totangi, boko zoyango na bavion na ya mpifo, Airbus A320, Airbus A330, Nzambe ya bilengi, Congo mobimesi bandimayo, bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Bon, David Esmer, merci pour vos ébés, vos sabbats téléviseurs, Nabilo pour la colonne info, la journal, il y a peuple pour la peuple. Merci, na fidélité peu confiance, vous avez continué, que vous avez un journal, Nabino, tout fond, la journal pour l'instant, que chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Betakima Solo week-end, et Longo, na cité, il y a Union africaine, et Longo, na Madame Rosalie Matondo, à la ministre, il y a économie forestière, et la République du Congo, à Zaki Bongo, envoyé spécial, il y a président Denis Sassou Nguesso, Madame Rosalie Matondo, ministre ya économie forestière, ya Congo Brazzaville, azalaki bongo porteuse, ya message ya président Denis Sassou Nguesso, et pa ya homologue na ya RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nde ayambamaki weekend eleki na cité ya Union africaine kuna na Mongalima. Madame Rosalie Matondo ayaki na invitation ya président Tshisekedi oyo Sassou Nguesso, président ya Congo Brazzaville atindelie pour na participer mikolo ezali koya na conférence internationale de la déforestation et reboisement oyo ekosalema kobanda le 2 kino le 5 juillet na Congo Brazzaville et pa wapi RDC akotombola mongongo na nzela ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na kolobela changement climatique oyo RDC azali parmi ba pays solution et kozala occasion moko kitoko pour na RDC kozamaloba pe kolobela likambo etali réchauffement climatique to pe changement climatique na mokili ndenge nini ezali kosalema bosimba ke na masolo na bango chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na Madame Rosalie Matondo balobelaki pe makambo etali environnement question ya ba forêt pe coopération étroite entre République démocratique du Congo et elongo na Congo Brazzaville. Tobeta bongo masolo ya président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe a beta ki bongo masolo week-end eleki longo na intersyndical ya ba agent ya administration ya Assemblée nationale oyo bayaki ko solliciter implication na ye lokola président ya Assemblée nationale pour na kotia ordre na misala na bango une fois de plus héritier Mapinde Mingulungu. Après avoir kobeta masolo na ba directeur pe ba chef ya division ya Assemblée nationale autour ya amélioration ya ba conditions socio-professionnelles, président ya bureau définitif ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe a betaki masolo na délégation intersyndicale ya administration ya Assemblée nationale et kambamaki na madame Balaimu Kamba Viki Oyo azali bongo ya syndicat ITAF délégation Oyo et ya ki liboso ko présenter ba civilité et pas ya honorable Vital Kamerhe pe ko talisaye état de lié ya administration ya Assemblée nationale Vital Kamerhe ayoka ki bango présidente ya délégation intersyndicale Viki Mbalayimu Kamba ye asoleva ki ba problème mibale Oyo ezali ko bebisa fonctionnement ya malamu ya administration ya Assemblée nationale alobi ba recrutement ezali irrégulier bazali ko gonfler ba liste oyo ezali ko faciliter te makambo etambola malamu bazali ko respecter procédure ya recrutement te ya mibale alobelaki mingi likambo etali rémunération suite na ba recrutement oyo ezali vraiment irrégulier
bazali ko respecter procédure ndenge elongo banité na tina wana ba disparité ezali ba irrégularité na makambo etali ba paiement ba salaire pe ba prime nyonso wana ezali bongo kopesa pasi ba solliciter implication ya président ya chambre basse ya parlement honorable Vital Kamerhe pour na amélioration ya ba conditions socio-professionnelles na bango. Vital Kamerhe na ngambo na ye alobi azwi acte na ba revendication na bango nyonso a remercier délégation intersyndicale ndenge batalisi ba vérité nyonso pe alobi ke oyo ezali bongo administration ezali pilier et pas wapi succès ya ba travaux parlementaires ezali ko se reposer asengi na cabinet na ye ba travailler na ba représentant ya ba agent oyo pour na ko luka ba solution na makambo na bango. Bosimba ke délégation oyo ezalaki composé na ba membre ya délégué syndicat ya GS, syndicat d'INAFED et puis syndicat CSC. Pour la chambre haute, il y a parlement dans le Sénat, honorable sénateur Obazalaki élu pour un retard baleka qui vont dans le Sénat week-end de l'équipe pour remplir la formalité na bango, il y a administration, il y a Sénat. Christian Kangebeni azaki sur place na compte Folingala. Nasima ya élection sénatoriale oyo esalemaki mikolo euti koleka bosimbake ba province misusu batikalaki nanu na mwasima boye commission électorale nationale indépendante seni na mokuse a proclamaki l'élection eye bana kosalema pona ba province misusu na tina wana esalemaki pe ndenge kaka ezalaki prévu na ba province lokola Équateur Mai-Ndombe pe bongo na bongo bosimbake na sima ya élection ba oyo bazalaki élu lokola ba sénateur ba lekaki directement week-end eleki na administration ya chambre haute ya parlement Sénat pour na ko remplir ba formalité enfin que bazwa désormais ndingisa ya ko siéger boekati na bango tomonaki lokola Jacquemain Chabani tomonaki lokola patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba oyo bazalaki wana une dizaine ba sénateurs bayaki na administration ya Sénat basalaki ba formalité nyonso pe na micro ya Info Lingala patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba alobaki boye Équateur bazaba nationaliste vrai. La Sakina Bango, 2 mandats comme gouverneur, c'est Kawa, na Keiko Senga Bango, mandat électif. Bandimingai, nous allons promettre Bango que dorénavant, nous allons ensemble pour ville Yambandaka, na territoire Nabiso et Kendelboso. Bosimba pe boye bake na sima ya ko remplir ba formalité na bango na administration ya Sénat ba koki ko siéger kalate boye ba mandat na bango pe ekozala directement validé pambate chambre haute ya parlement Sénat ataki déjà ba différentes commissions en place oyo bazali kotala ba ka ya ba validation ya ba mandat ya ba honorable sénateur boye le 6 juin déjà ba commission oyo ba kosilisa musa na bango pour na ko permettre validation ba mandat ba honorable sénateur et ba na ko salema même ba o bazali élu na sima ba ko kota kaka na lomoko. Sima la publication du gouvernement, il y a première ministre Judith Suminwa Tuluka Siko etikali présentation, il y a programme P investiture na bango kuna na Assemblée nationale yangonde population azakozela. Nasima ya nomination na ye lokola premier ministre ya République démocratique du Congo pe lokola mwasi ya liboso oyo azali ko diriger gouvernement ya République démocratique du Congo. Bosimba ke suspense ezalaki makasi pambate ba congolais nyonso ba retenaki souffle na bango pona kozela publication ya gouvernement oyo ya madame Judith Suminwa Tuluka boetango yango ebimaki ba réaction ezalaki pe ya ndenge na ndenge misusu na ngambo na bango basepelaki komona quand même gouvernement ebimi oyo ekosilisa régime ya ba intérimaire na tête ya gouvernement ya République démocratique du Congo na ngambo mosusu pona ko permettre musala eye bana ko salema na ndenge ya malamu soki bato mosusu basepelaki kasi bato mosusu pe na ngambo na bango bapesaki ba point de vue contraire ndakisa ndenge masolo ebande koyokana groupe moko ya ba honorable député ba menasaki bango balobi ke ba se retrouver na kati ya gouvernement oyo te ba parti pe ba regroupement politique na bango ba bandaki ko réunir to ko remplir ba critères nyonso oyo esengelaki ba se retrouver na kati ya gouvernement misusu na ngambo na bango balobi équilibre géopolitique ezali respecté te ba koki ko telemela investiture ya gouvernement ya madame Judith Suminwa na kati ya
Assemblée nationale. Nzokande point de vue oyo et sepelisi bato mosusu te ba observateur ebele bazali komituna. Est-ce que batu tango bazalaka élu lokola ba député et sengeli kaka bakota na gouvernement il y a 54 personnes et sengeli ekokisa 80 millions de Congolais wana ezali mituna oyo batu bazali komituna. Est-ce que ceux qui province moko va se retrouver na kati ya gouvernement oyote nde ezali raison ya ko freiner investiture ya gouvernement nzokande kaka ba honorable député mosusu ba beti tolo balobi lokola bandeko ya Maniema balobi ke ba se retrouver na kati ya gouvernement te ezali kutu eloko ya kolobela te pamba te bazali kaka na espace swahiliphone ndenge ba oyo ya Nord Kivu pe Sud Kivu bazali et bongo soki na premier gouvernement moto se retrouver te nani alobi ke ba oyo nyonso bazali nommé bakosala 5 ans mobimba sans que remaniement e bana kosalema donc ba remaniement e kosalema bato nyonso bakoki kokota na gouvernement selon pouvoir discrétionnaire ya chef de l'état nzokande lokola madame Judith Suminwa Tuluka abimisi déjà gouvernement na ye ba congolais nyonso bazali kozela ba députés nationaux ba ye bana ko investir gouvernement oyo pe ekota na mosala pona ko répondre na ba entente ya population ya République démocratique du Congo au lieu à créer ba tension inutile et sengeli ba député ba ye bana ko investir gouvernement oyo ba pesa bango kitus ya kosala mosala ozali député peuple pesa ki o mosala ya ki député ezali obligatoire te kaka o se retrouver na gouvernement motuna niveau azali akoki kosala mosala pona ko contribuer na développement ya République démocratique du Congo to pesa madame Judith Suminwa Tuluka chance ya kobanda mosala pona ko répondre na makambo ebele oyo ba congolais bazali kozela parlement to assemblée nationale ezali ya kofungwama pona koyamba programme ya gouvernement ya liboso ya madame Judith Suminwa Tuluka afin que azala investi na gouvernement Suminwa 1 toza bongo na ba homme capable ya ko présenter te oyo ba kosala mosala elongo na premier ministre rédaction info lingala journal pour le peuple présenter bino quelques-uns reportages na gouvernement Judith Suminwa toza na ba homme fait femme travailleur au baki kosala mosala na bango malamu baza intègre pe capable kosala makambo pour l'intérêt ya mboka Tozana, professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre ya économie nationale, ye aza ko présenter et pas ya ba public, toyebiye aza architecte oyo asala ki bongo makambo etali bancarisation ya ba paye pe ya ba agent pe fonctionnaire ya l'état asala li sous réforme belé na o etali finance ye makambo etali coulage alingaka yango te to pesa e chance azana ba tout pour na kosilisa ba problème urgence na o etali économie pour la population azala bongo retrouver Constant Mutamba maître Ye azape moto oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesié confiance pour na o etali justice pe garde de sceaux na transition ya pamba ye aza auteur ya proposition ebele aza moto oyo autaki ko proposer masolo o etali interdiction pe exportation ya ba minerais congolaise na état nango Brits ye a proposé ka lisusu na o etali création ya parquet spécialisé pour la poursuite ya ba délinquants financiers aye pour na ko redresser justice congolaise surtout na o etali état de droit Crispin Mbadu ye a koti bongo na masolo etali urbanisme pe habitat ye aye pona kotia a profit makambo o etali ba meilleure gouvernance urbanisme azali pe na mission ya gouvernance urbaine ya kitoko pe amélioration ya ba cadre de vie ya ba congolais à travers construction ya ba logement décent pe respect ya ba disposition légale na bato ya ba loyer oyo eza bongo komata pona kosukisa Jacquemain Chabani ye aza bongo vice-premier ministre ministre intérieur ye akosoccuper bongo na sécurité ya ba congolais ordre public pe protection ya ba bien population tozela bongo investissement ya gouvernement pour na ba kota mbala moko na musala ba matérialiser vision ya chef de l'état pour na ko améliorer conditions de vie ya ba congolais à travers exécution ya programme oyo ya quinquennat to pe sa chance na musala et salima bongo malamu
Après publication ya gouvernement Judith Soumino malaise et monanaki kuna na ngamu ya union sacrée na ntina walande réunion moko ya kafu esalemaki weekend eliki na bokambemi ya coordonnateur nango Augustin Kabuya. Nasima ya publication ya gouvernement ya premier ministre Judith Soumino à Tuluka bosimba ke ba mécontentement ezalaki bisika na bisika voire même batu balobelaki malaise na kati ya union sacrée de la nation oyo ezali plateforme ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo suite na ba mécontentement oyo bosimba ke weekend eleki réunion ebengamaki na cadre ya présidium ya union sacrée de la nation ba membre ya présidium bazalaki na bokambemi ya coordonnateur Augustin Kabuya mwana bute epai wapi ba chef ya ba regroupement pe ba parti politique bakutanaki pona kosolola par rapport ya makambo etali gouvernement na tina wana balongolaki ba zone d'ombre nyonso balobelaki investiture ya gouvernement oyo ekosale makala mingi te. Coordonnateur Augustin Kabuya Mwanabute a beti masolo alobike eloko moko ya mabe ezali te malgré na famille nyonso makambo ezangaka te kasi tango likambo ezali esengaka kaka koluka solution likambo etali pétition oyo ebetamaki masolo mingi penza na ba réseaux sociaux pona kolobake ba honorable député bakotelemela investiture ya gouvernement ezali na yango ndenge wana te climat ezali malamu selon Augustin Kabuya coordonnateur ya union sacrée alobike makambo nyonso eleki kitoko réunion na bango rapport bakopesa epai ya haute autorité de référence na bango oyo ezali bongo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons parlé comme membre d'une famille, nous irons faire les rapports acquis des droits. Nanga boya éducation boya bakebale finaliste ya école primaire bango basalaki examen na bango ya NFP kuna mokolo lundi 3 juin bolanda reportage au Midjo Mambasi à Salé Libino. Lundi 3 juin na étendu ma République démocratique du Congo tomona ki ba élève bakenda ki bongo ko passer examen na bango examen national de fin d'études primaires et na FEP na mokuse bazala ki bongo na ba salle de classe au total 2 217 456 élèves de basali ba épreuve oyo ya examen national de fin d'études primaires édition 2024. Lancement et Selimaki Kitoko, Naba ministre provinciaux, il y a chaque province éducationnelle. Pendant 2 jours, élèves bako passé examen à bango, Naba salle de classe. Pour na kosuki sa examen na bango ya 6e primaire boye bakeba examen oyo eza na cadre ya évaluation cruciale na système éducatif ya République démocratique du Congo na ba province ebele ba élève batonda ki ebele pour na kosala examen oyo bosimba ke examen ya ENAFEP ekosala mabongo pendant 2 jours ekosi la bongo mokolo ya mardi 4 juin 2024. 24e édition, il y a convention parrain et filleul 2024, les Kanaki Kitoko Nanzela, il y a communauté famille chrétienne dimanche 2 juin, kuna na collège Boboto, kuna na commune ya Gombe, Christian Kengebeni Yazaki na compte Folingala. Nabaloyembo oyonde 24e édition ya convention parrain fiel et le kaki kitoko dimanche 2 juin 2024 na collège Boboto kuna na commune ya Gombe bosimba pe boye bakemilulu oyo ezalaka organisé na Institut supérieur de la famille et du couple ISFC na Mokuse na directive ya directeur général professeur Gilles José Dobo oyo ebotama na nzela ya communauté famille chrétienne. Après prière, le professeur Gilles Dobo a télémaki pour na kolimbo la thème oyo ezalaki choisi pour la 24e édition oyo couple parrain, quado, extincteur ou radiateur. Na développement na ye professeur Gilles José Dobo a betaki c'était na relation entre parrain na fiel oyo esengeli ezala stable pe équilibré pour na kobatela communion wana ezala teke na tango ya likambonde parrain a commis utile babate la promesse to serment na bango oyo basalaka na kondima parrain lokola ba parents to pe baboti na bango message kitoko oyo epesaki nzela na ba témoignage ya ndenge na ndenge na micro ya Info Lingala journal ya peuple frère Jean-Claude Bokolomba asolola kiboyi couple 21 lelo 21 couple et ça facilité mais na lo sambo ka kandu senga nzambe to comment to créer un système moko ya radiateur. Il y a un radiateur entre biso, ce qui fait que le couple là, soit qui prend un système de radiateur,
beaucoup de couples bazaki biso lokola ba quado, beaucoup bazaki biso lokola ba extincteur, mais lokola to sangana chaque mois. To kana réunion à chaque mois na kati ya clan pour na losambo pe pour na commune lendisa. Ya ngonde ça que tout za makastile lelo. Mokope ya staff ya ISFC frère bienvenu Mabanza abakisa kiboyi. Ba pare bazali baninga. O basengeli bavana na bango tango nyonso na tango ya pasi to na tango esengo. Ba fiye basengeli kotalaka ba pare pe ko lukaka conseil. Na kati ya conseil wana biso totoka Yesu Kristu o azali au centre ya ba couple na biso. Soki Yesu azali bolingo ekozala, fidélité ekozala, pardon ekozala, justice ekozala, vérité ekozala, wana couple ekozala malamu. Lokola pe ezalaki nteke tope fête ba défilé ya ndenge na ndenge esalemaki pe ezalaki lancé et pa ya dynastie Botolo, surtout que année 2024 ezali pona jubilé de Mérode, c'est-à-dire 40 ans d'existence ya communauté famille chrétienne. Zongela bongo masolo etali éducation po bake ba préfet ya itemat mi ba le site ya Ndolo Istape ya Mbinza Delvo kuna nangaliema baza ko senga na ba parents ba kende ko inscrire bana na bango pona année académique pona année scolaire na ngai koloba 2024-2025. Stéphanas Kande Francis Kaza Lokoka na commentaire ya Nadine Asona. Boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo ya ngonde esalaka ke ba benga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2024-2025 Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat Ndolo Ista pe itemat Binza Ista na Delvo na commune ya Ngaliema bazali ko bengisa ba parents nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radio transmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais, pe informatique et zali na pointe. Po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya. Bano batanga kawa bako sidisa wa bokoki komona bango ebele sur les marchés. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye pe azan apte ya kokende pe ko lukesika musala esika mususu pe bazwaye penza parce que bazui formation oyo e koki penza pona bango ya mona bengi bino boya ebele boya non seulement pona ko wela ko komi komisa mais na ningi bokoma nanu avant bota l'école ango bo visiter ba laboratoire bo visiter ba atelier na biso pe simanango e ko pesa yo posta ya koya ba option nyonso oyo totangi bokokuta yango na basite na bango nyonso mibale, c'est-à-dire na itemat Ndolo na itemat Mbinza na Ngaliema, quand météo avenue Metelsat numéro 1 quartier Congo commune ya Ngaliema. Bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2024-2025 mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pambate ba candidature na bango ezalaka conditionné na test d'admission oyo kutu ezali déjà fixé le 20 juillet 2024. ezala na site ya Mbinza, ezala na site ya Ndolo. Tozali ko signaler baboti baleka na lombango pona ko retirer ba formulaire ya demande d'inscription. Boyebi ke formation na kati ya itemat ezaka formation moko intégrale. Tuchaka mingi elikia na bana na biso bazali ko banda classe na 7e 8e mais formation na bango banda ka partie ya informatique na anglais nde tupesa ka mise à niveau bana pona technicien actuellement selon la nouvelle technologie sengeli mwana maîtriser anglais na informatique et puis to ke pe ko signaler ba pratique o ezali ko sala na ba différents domaines techniques na biso. Je pense yo moko moni ndenge to siliko yamba laboratoire ya simulation ya ba vol pona bana section aviation civile na ba atelier mususu
je pense nde mabongiso tsiko bongisela baboti pour être na lombangu le 20 juillet déjà inscription et premier test que ça les meilleures inscription na kati ya itemat istal la modernisation ya piste ya Luano kuna na Lubumbashi ndese a modifier horaire de vol na ye na différentes villes ya République démocratique du Congo. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo sepelas na sepelas nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boyebake depuis 1992 32 ans le lobo koka de service à peuple c'est à l'indisa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour la bavol nyoso totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader Tebeta bongo masolo ya église page noire église corps du Christ ya République démocratique du Congo Baouti kobungisa moko ya ba pasteur minene oyo ya ville province ya Kinshasa pasteur Barouti Kasongo responsable ya Barouti tabernacle ye akufaki mokolo ya samedi 1er juin kuna na Canada info lingala journal ya peuple na peuple na nzela ya mijo mabasi amekui kolobela yango Église Corps du Christ ya République démocratique du Congo baza plongé na mawa suite ya liwato décès ya pasteur congolais Barouti Kasongo oyo akufaki mokolo ya samedi 1er juin na Montréal kuna na Canada osengeli koyeba ke pasteur Barouti azali bongo pasteur responsable ya église Barouti tabernacle ye akufi na âge ya 77 ans na sima ya malaise na mwa moke oyo etali bongo bomo inaye bosengeli koyeba ke révérend pasteur Barouti Kasongo Léonard azalaki ancien évêque oyo alekisaki bomo inaye tango nyonso na koteyaka liloba na Nzambe oyo abandaki kubeta mingi sete na li message ya temps de la fin pe bosengeli koyeba ke azalaki pe kote ya mingi maloba ya prophète William Marion Branham Pasteur Barouti azalaki moko ya ba pasteur ya message le plus influent ya République démocratique du Congo azalaki généré et surtout place nyonso azalaki kozwa ma azalaki kopesa esengo azalaki na motema ya bolingo pe ya kolimbisa na moi rappel bosimba ke pasteur Barouti na 1990 azalaki bongo eli pasteur local ya assemblée chrétienne ya Rigini oyo lelo ebengami na kombo ya Barouti Tabernacle Ministries pasteur Barouti Kasongo abotama na ville province ya Kinshasa le 24 janvier 1947 ye azali bongo mwana ya papa Benoît Barouti na mama Mwali Ongala Madeleine osengeli koyeba ke pasteur Barouti azali originaire ya province ya Maniema azalaki marié légalement pe papa ya bana ebele ye atiki mokili après 50 ans de ministère na 34 ans ya pastorat. En attendant programme ya matanga esalement info lingala mobimba ezako présenter ba condoléances na famille biologique pe spirituelle ya pasteur Barouti Kasongo Léonard Tika mulimo naye epe manakinya musalo ifanya sala sila tele salili esili to kutara wapi nalula commentaire bukitoko botiko kaisa bongo ya Nadina Asona pona moto onyoso alingi mwana na yeto yemo pe azana santa kitoko poto malonga pona komelisa bana na bino za protivap Stefana Skandi ba détail
merci. Yabouine, bana nyonso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi, mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci. Merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote ma bodo la Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kuria ya bango Protivap. Ba bandi badasi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Nous allons communiquer écologique bolanda lecture na. Ba famille Nyangwili, pasteur Jetrombaya, bazali na mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe baibai na bango nyonso, liwa ya mama na bango tante, père, grand-mère na kombo ya mama Anastasie Mbui Nyangwila, oyo azongisaki molimo epai ya nkolo Nzambe depuis mercredi 23 mai 2024 na sima ya maladi ya tango molai. Programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya lundi 3 juin 2024, veillée mortuaire et kosalema na salle polyvalente La Compassion, oyo ezwami na numéro 1, avenue Loso, quartier 3 na commune ya Masina, arrêt quartier 3. Bosimba ke mokolo ya mardi 4 juin 2024, nde bakobimisa nzoto na morgue ya hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limete. Pe bokundami ekosalema na cimetière ya chemin du paradis oyo ezwami bongo na commune ya Nsele. Tika ete sango oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Anastasie Mbui Nyangwila. Communiqué oyo ezali signé epai ya madame Jolie Mutoba Mbaya, fille ya défunte to mwana ya Mowei. Nous avons kebele pour na kolanda info lingala journal peu pour na peu ceux qui vous s'appellent en groupe. Merci na équipe rédactionnelle celle que journal le kana kitoko na banda kuna bino Igor Tingi Matomina azaki bongo nasima ya caméra concours rédactionnel Nadine Asona Mouyala pe Mijoma Basi héritier mapine ngulungu à superviseur qui journal au montage sima ke paya Fabrice Lundombi pe Christian Kangebeni ngala bino to pesani rendez-vous Mikolizali Koya au revoir. Fumu ya mapati ya RDC, CAA, King of King, alula tellement bakliye na ye, akana kozala poche na bango, pona kokubisa masolo, CPLAS na CPLAS, nenga mesana, boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye, kaka pona kotia pio, pe à l'aise bakliye na ye, désormais, horaire de vol les aboyés, Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7, veut dire, semaine mobimba di lundi au dimanche, à partir de 7h45 ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko, et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7, à partir de 15h30, Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine, à partir de 8h40, ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo, et siliteo, Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Bouébake depuis 1992, 32 ans le long pour de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort. Pona bavol nyoso totangi boko zoyango na bavio na ye mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader.